yo tembe ozui nazalaka muninga na yo te pe na kotikalaka kozala muninga na yo te. Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka muninga na yo te na kotikalaka mpe kozala muninga no te mpe tokosala mpe kopi te yozafa kwa ngai naza artiste. Donc voilà. Ça ne va pas non. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Merci. Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te. Pe na kotika la pe kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Gomu chuchu, supu. Nazalaka moninga na yote, je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote, Papi Gen tolobela vie, Mr. Siatoli. Nazalaka moninga na yote, Nazalaka moninga note, Papi Gen tolobela vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote, 4 fois, prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Très chers abonnés, Topesi Bino Bambote partout, Bino vous dispose à temps, il y a qu'on a à travers Tolobela vie officielle. Là, je vous précise que nous sommes en Italie, Tozana Piacenza. Mboka na mboka eza na bakolo nango, nzungu na nzungu eza na mofinuku nango. Voilà. Tozala qui invité à Wangaïna, de Konangaï, roi David, à Pessimbo Tebele. Et pas il y a Maison Bomato, l'Italie, Italia Dora. Nous avons fait ça parce que concert, où il faudra qu'il y ait concert privé. En tout cas, nous avons fait une émission de roi David. Et les gens qui toquent, on a fait un mouton, on a fait une émission, comme on a dit, Maison Bomato. Merci à l'équipe Mobimbato Le Belavie, Washington, merci Nayo, Washington en Italie, Eric Shimanoka, Pino Sagostino, Jérimbo na Canada, on a basé Batoyo, na les Garabongote. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé Jean-Claude Mabanzo. Dans un moment, il paye des rocas de London, Papi le roi carte illimité formé la souka. Papi le roi, faut tout mettre tourner dans roi David, Mikolo, faut tout bon, ça peut Natoya, Maroc, na roi David donc okutana ba Noël teacher okutana ba bato base bébé okutana ba kuna alors mutabin sipso yeyo Maison Bomato Maison Mbote Mbote na Papi Gen très bien habillé maison non maison numéro 1 bengi Adolphe de Miguel Salvador numéro 1 na gata Italie Maison Bomato na Italie Nena bia nzu na nzu za mfinuku nango lelo yoza neti mukonja mboka otoloba yotongi mboka oyo alors to mekana ko so la maison boni mboka ndengeni mboka d'avance na persona bonjour Papi Gen mboka eza vraiment kitoko na fansa ba solo côté na ba konzi donc yo mo moni salle to beti nango ezali te ke salle moko qui est à maison via Missimon il y a ba concert ba pesi salle ambulance ezala ki ambulance pour ba concert na ezala raso na beta ambulance na ezala sans ambulance na beta concert alors to ba maison exceptionnellement de la vraie combo nous a nani parce que ba to ba bi ka maison Bomato oza tolobela vie masolo ya poto to beta masolo ya poto awa na mboka na yo mais quand on peut savoir identité na yo vraiment combo ya ranani tout poto kende siko bien bon combo na ngezali boy mavoimba Bomato
donc ma voix mes allés au babena en Italie surnommé Cognon mon babena en Cognon mes allés boy ma vemba nom Eli Bomato. OK. Voilà, donc je crois que Boyoki. Alors, Okoma Awa na Mbula Nini. Et puis, on s'est dit combien des années déjà Awa? Bon, en Italie, na côté na 87. En 1987. En 1987 na Italie. Tant comme na Italie, Okoma na Italie, Mbalamoko na yaki na Rome. Yaki na Rome wana. Na série wana suki mutaifu ba yamba na Manjeta yaki na Rome ya centre moko boy. To fanda kuana na ba pauvre domaine, ba msu domaine pauvre domaine wana ko sala na Vatican pa pape japonais. Je toujours au servir ba msala kuna ba tout na kati ya Vatican. Après to na yeko koma na mboka moko yaki to legaki ti à partir ya l'Eterno. Les amours moi l'Eterno pas ba noir tout bakuta na ba misala ya ba campagne ba nintu personne na kokuta nango tellement na ngola na sala ki na permis na déjà na joie qui on a bengela déjà na ngola na ko travailler déjà na niveau ya ambassade d'Égypte na Luanda na déjà ko travailler wana après na longo wana nene ko koma na Italie nene ko koma na mboka wana Villa Eterno. Après Villa Eterno na yokozwa msala moko na Napoli na ofana na mboka moko Giano na osala kuna comme na permis na ngai na osala ba ko aider batango misala na ngai na Naples na mboka moko na Naples na ofani na Naples wana na Giuliano na ofani na Giuliano wana na Getiano donc za mboka moko na Naples na noko travailler wana comme il a permis dans l'Angola, il a travaillé dans l'Angola, c'est là il a permis l'Angola, il a fait même en Ayo. On a joué ça là, on a Naples. On a Neni. Quand on a 87, après, on a rejoint l'initiative, on a fait un mot comme Andrea. Et pas un mot à moi, il y a le bosso, un mot donc comme il y a Andrea, to kutana biso nyonso na ba tutu ba tozalaki na bango Miguel ndenga na Reggio Emilia tozalaki na bango ba Giacomo ba Mushino pe ya sonam pe ba tebe to na Andrea wana tina Andrea pa masolo nyonso bandaki Andrea na bando sala kuna na Andrea na osala na izine moko viteria Andrea na sali kuna na règle ba chenga règle na sali kuna 4 ans na règle na zo ba droit nyonso ndenge etangami na pona italien na sali 4 ans na règle après na yokita Luanda na yekozwa mama bana ngai otoza to botini bana mibale na ina poto na ina ponga mona kiti na sali ba makamtu na ina poto mama bana ngawana to botani bana mibale. Donc, nous allons ma solo après wana na Andrea master na moto za ki na Diavolo to fa ni pe na Andrea aye Piacenza le master wana Diavolo aye Piacenza aye na Piacenza mba mo ka moni awa na Piacenza sikoyo ba misala pamba ba tukutu awa na Piacenza ba noir ba baza mingi te sur le salut de 3 jours 4 jours sala ko so musala mi sala ya pele na mboko na Piacenza asenga signe abi yo mutu na maison bo tango ba obi na komba maison te na komba maison te na kombo ba ibinga parti ya kin boni abenga boni masolomo eza koto ba misala eza pamba donge replier photo na Piacenza koya mbala moko na keti pa na sala pour na sala règle na ke pa ingénieur pour na sala pa ingénieur Vito Leonetti na sala ingénieur wana ba 4 ans na ingénieur wana pour ba misala belé nga na yebi a partir ingénieur wana pour nga na sala ba montage tout na sala ka awa na nemi na problème na ndako na nga na kenda tiki na benga technicien donc nga mo na sala ka nyonso donc na fa ingénieur wana 4 ans na juba notion na ye mayele ni tout na juango na ye mesko awa na Piacenza
nakesa la demande kaka ya moko na compagnie ona osala sikoyo ezali la Minati Kavana na sali demande na musala le ba ko tala mi compagnie na outi na sala de ingénieur oh mais je serai l'ingénieur mbala moko na sala kaka une semaine ba tchana tempo indéterminé ya libela ba pesinga na musala ba moko ba musu ba beta ka ba 3 mois pe biso bien CDI contrat CDI ba 3 mois pe mon appel 6 mois ba opération quoi 3 mois ba zo renouveler ngala sala kaka une semaine à pam ba peso mamo ba pesima ba moko CDI indéterminé oh il y a bien non a mon ndingi nazokoma moto atanga pour na yo sala déjà pas ingénieur ba on a poto yali soki ba engagé na musala ba yeba pa youti ba bengi ingénieur wana ba yeba comportement na ngai ba bi non yé aza mutu moko en tout cas za mayele a servir à kutu pe l'église azali wana a sala wana nazo servir l'église comme servant l'église catholique et pas ya Padre Alberto paix à son âme nazo servir wana comme servant l'église catholique ba chaque dimanche ngam na servir à messe mbala moko ba yeko ndimo na musala ba yeko ndimo na musala papigen ba chinga tempo déterminé siko bato ngana na musala na compagnie on a okuta na compagnie ngana ko moyiba musala bato ba keke ba pension kuna ju pension sikoyo bato bazo kota sika na compagnie ngam na olaxe ba musala ngana olaxe ba musala après malembe na ko sala voyage moko na bien salaire na ngal boso na bien la salaire na ngal boso na baki na ko lia ngate salaire na sala na compagnie oyo faut papa na ngai ba famille tout balia na sali tout na sali voyage à Kekin na outi na bengi tous les familles na fansi ba na jule ki na mo Willy aza déjà na Rwanda na sali voyage na Zandu na sombi ba café na sombi ba sukali na sombi to gene na taxi na ina biloko wana tout bengi moko autaki songololo na bi ba café wana ba mungwa ba nini tout biloko tout na ba bi salaire na ngana kolia ngote ali boso bino fubolia ba leki ba nani tout na pesi salaire na ngapa na ba voilà sikoyo mekana ko bisa biso ba difficulté nous écouter na mboka parce que apparemment dans moni mboka ngo ils bien hein mboka ngo bien mais on dirait ba tout le monde peut bazati biso moto se retrouvera place comment ba tout le monde mani sikoyo et difficulté nous beaucoup tana est-ce que vous appelez na ba boutique to so ba mo ba pondu mo ba ni to bezo to ba no pe na mboka ngo est-ce que moi ba pondu pe moi ba boutique africaine mo awa na Piacenza est-ce que ça dit boutique ya africain ezali nga mozo kake maison ngam na fongola boutique magamba masola ba boutique africain awangai to fongola maison magamba ba boutique ba africain ngam na fongola kwa na ouverture ya maison ngai ezalaki masolo moko to sola ki Adolphe Mingesi na ya mawera so bon ben ngaba sala ouverture la maison mais comme ezalaki bazalaki na mo ba problème mo ba wenge ba ki Adolphe na wera ba ki na mo ba problème na Belgique na ba mo nini na ko beta siko bol mutasala ouverture la maison grand-père Bozi na 2001 maison première maison na fongola ki on a piaché ça na 2001 mutero sala ouverture ya maison na ngazali grand-père Bozi na sala ba filmage tant grand-père Bozi a commis a yemta sala ouverture ya maison na ngana 2001 c'est comme difficulté ni beaucoup tana ngo awa difficulté ni beaucoup tana ngo awa est-ce que ozwaki mukanda tant comme na Italie awa dans Piacenza ozwa mukanda na facilité ezalaka ndebete biso mo mke vite fait administration ça la ndenge nini za ndenge nini voilà moi vite fait quoi bon pour alors maison na tunio relation na yo na ba congolais awa osona na bango bien to ndenge nini la relation na ba congolais na sona bango très bien bayaka na idaka pe bango banda na li premier artiste au asala concert en Italie et bani partout premier salaire na ngana sala concert na ngana sala liboso mbongo na ngai ya concert wana na ba ifi ba idango ba
baémigré oyo nyonso bazala na Italie nasalelaki yango donc yango moni bacongolais nyonso tu oyo bayaka ezaka bacongolais te nayebaka bekolo ebele nayebaka bekolo ebele bayelanga motu na motu na problème na ye nasevraka bango relation na ngai na mboka oyo vraiment nasomba vraiment te yango balobaka ke nakuna nguba awa nguba wana sango olia yango kitoko donc nasomba masolo ye moko moni na concert na nga bakonzi na bakonzi baza koya bacontact maison bona bona nasomba nga naswanisa makambo koto oyo je crois que oza problème te naza na problème na bango te bango ndeni bayaka bareprocha bayaka oyidaka nga te ntango na concert ngai congolais bazalaka na mboka oyo sauf kaka moto bano ayidaka nga ezali papa rems azali angolais ye ayidaka ngai bakongolais bazali nana kaka moko bato mibale bato oyo omonaki na bapesi ye médaille mikolo oyo yai soki naza na concert en tout cas soki nabengi ye en tout cas fa ekoyede ngai yango na reconnaki ye nabi papi gain bapesi médaille diko bazali de bakongolais oyo bazalaka proche ngai yali diko na detol bango mibale oyo nyonso bateki wana baprochaka nga tike bango maison na concert nga soki nasebisa concert nakende kozwaka bano bazotelema na basupermarché nakendaka na bango babitiko telema nazwi ye napesi ye bamakambo toki abanu memili nga bainstrument me bakongolais oyo etikali ya bayendaka na bango baza bato moko bango babengaka nga so bana baproblème na bango mais bango mpe fo babengaka nga babi mais tomoni roi David akoya ndenge ni concert eza kuna ndenge babengaka mais bango baza babengaka nga so baza badifficulté na bango oyoka moto abenga ona na problème boye na problème boye mais mpo balobaki tomonaki roi David akoya mais tomoni ozoprépare concert babengaki na bango nga te ok bon motuna moko enatuna oza moto oyo ozosala baévénement oyo mwa mingi bato bazoya mwa trop alors je crois que moto asalaka eloko kaka pamba te je crois que moto so osala eloko il faut quand même mwa retour ezala est ce que ose retrouvaka na makambo ozosala na kobengisa bato nde ozobengisaka bato ebele parce que yo oza moto obengisaka bato na mboka oyo tomeyi mwa kose renseigner bandeko basiso bino en tout cas moto abengisaka bato na mboka ezalaka maison alors yo moko maison est ce que ose retrouva ntango ozobengisaka bato bon motuna na yo papi gain ezali très important mpo bato nyonso bazo balanda ke naza na bana na ngai nabimisaka kaka mbongo mpo retour ezala te ngai na mboka oyo basali ngai nabetaka baconcert to nafutaka ata elekuta moko te zéro mpo naza barelation na ngai bakonzi naputaka ata mbongo te nasi sale tobeti lobi ata elekuta moko nafuti te sale tobetaki na Zimbabwe sale oyo babaki lobi mokonzi ya mboka azalaki kuna nabetaka sale kuna nafutaka eloko te sale wana moni tomonaki moni tokoti na piace eza ta batie nini yango wana motisi sale yango babe yango santilario nafutaka eloko te et puis nazwi basponsor oyo en tout cas nasengi nzambe merci basponsor wana bazosponsorze ngai naza na import de firme bilamba na ngai apesaka ngai tosalaka moitié nde nasalaka publicité na bafiche bomoni eza na bafiche wana bakomi import de firme soki otali na fiche omona import de firme tosala na bango contrat na bango kende na pasala bafiche ngai bilamba na ngai so nake somba kuna tozalaka divisé par deux na banque ya Piacenza bango bazali basponsor na ngai bango banque ya mboka oyo mukolo nango akokufa nsima lobi tozalaki na dei mukolo nango akokufa directeur ya banque bango tu basoutenaka ngai à 100% moni batricot ekabwami ya babanke naza na carton mosusu eza na ndako ya batricot bomoni bakomi na bango basoutenaka ngai compagnie oyo nga so nasalaka azali na kati ya Piacenza azali milliardaire nga nasalaka na compagnie oyo ya milliardaire azali na avion na ye personnel nasalaka wana nakoma kota na famille wana nakota na famille kavana nakota na famille wana bango basponsorizaka nga ozana na suivi makasi naza na soutien makasi déjà na compagnie nga nasalaka azali premier motu na mboka azali milliardaire aza na avion na ye personnel donc nakota na famille wana
na kota la famille Kavana. Ça dit toi le baquet, on se retrouvera la musique. On se retrouvera pour bapesa nga bambongo na bango na ba fiche au mona na ba fiche au mona ba commis la minette Kavana. Na si na relation de na sa publicité na compagnie na ngai. Voilà. Ba soutenir na ngai. Na za bato ba soutenir la compagnie na ngai, banque à Piacenza na import de firme. Très bien. Alors, on retrouvera nous bilamba musuna la na concert. Bango bapesa ngai. Voilà, on a deux volets OK. Si comme maison je crois qu'il y a un France. On sait pas nous vendre dans Belgique, France, Angleterre, il sait pas nous bon, par rapport à la musique parce que si on bien makambo yo lingi mingi zande ba côté wana. Makambo yo lingi mais presque musicien nyonso bazala côté wana. Accompagner yo ba guitariste banani baza côté wana kuna. Sikoyo yo c'est pas nous à côté yo to aux appels à boule un jour bimano mboko kende. Na mboko na boule bimate po na boule na ngote po makambo ezali pour ça na yebisio déjà na sombi 7 voitures na mboko na 7 voitures bon na ko kende ba Paris na osani donc makambo simba na ngwana kenda ba Afrique na zongaka na kenda ka kina auto kunda père na ngai na zongi. Donc on a un soutien dans la compagnie, la place de la compagnie. Donc on a roulé kuna na sali 26 ans la patron la minute Kavana za milliardaire. Tant on a ébissé que na sali na 20 ans na mona papa na ngate a salara papier mon ko bi kene na agence ba pe sotika avion. Na kepe na ki na agence et sabena tant on a sabena. Abina no longa par mois 50. Et puis les monsieur personnes qui n'étaient na juste salaire na à tout ninga oh vous en bana na ndo ko fait ça non bon côté. Et donc ba soutien on a na zana ngombo na ko ko fanda ni na Paris. Yeba ngala na Zalaka na kendaka na Paris na fanda na Villeneuve Saint-Georges et na fanda na excuse na charger le roi pa ya cousin na la kuna Noko Doris. Azana charger le roi. Na fanda wana meta on a fandi na charger le roi. Na fanda qui na charger le roi. Na fani pa cousin na wana azali wana na charge la Doris mwana njili azawana azapi président ya association ya njili na osepela na hote na sepela na ngati na bino non na Italie no na mona ba château rouge na mona na batu wana mais na sepela na ngati na yana masolo na ngisimi na Italie. OK siko yo beta peu forme yo za muta bilamba na beta la forme pour nous ibso OK naza muta bilamba po na message na bilamba wana na bimisaki ba magamba oteka ba bilamba na Italie ba Marité François Giraud ngam na otinda nango na Allemagne na zotinda ba bilamba musupa ya bona ngai Simon Bongo na Londres na zotinda bilamba tikuna. Donc ngam na bandi masolo ya kotango wana ezalaki soki na tindi bilamba na Allemagne et pas ya bonanga Blaise azan Allemagne na tindi masolo au mona siko ya kokamata kaka mbongo atie tango na poto ezali ba poto solo eza so ba poto lelo te azwaka mbongo na ya Allemagne akotisi ngala na boîte à lettres l'air pe na lettre poste goya au fond la boîte moni mbongo. Mais aussi comme apporter ça sur côté de ça au tindi au mona mbongo te au mona ngote mais tant biso ni ba na 87 masola bilamba wana ngam na koti ba Marité François Giraud na Allemagne na koti bilamba na Londres donc masola bilamba o ya koteka ba bilamba wana na Italie ngam na memi en petit na Pierre donc yo za saper ngala bon nazali artiste nangala bilamba mais forme de numéro 1 la forme ndo mona siko ba saper wa Paris pour yo mona ba kosaka to bon ba saper à Paris na pesi bango nyoso ba mbote ba sedi na matadi bango tout là na place que masolo ezali bilamba te na bindi mona bango na mona bango est-ce que on dit bango to bon ermo misusu mona bango ya yete ya fouter bon ba saper na ndimaka bango nandima bona yebi onga na yebi ke osoka latelo kwa na bike oyo en tout cas ezama solo pour moi le kwa na zala mutu moko na kati ya maison Versace wana
donc naza na bango na relation makasi pour moi nasala bon plus la publicité na ba concert na ngai naza pe na ba contrat na maison Versailles celui est présent boyenga basala ngai réduction ozomona nayebi ke eloko ezali ya faux na OP eza ya faute pour ngai na maison pour omoni mbila tanga akotaka na maison bazana eloko moto ezalaka kuna neti mbongo soko olati elamba ngala oyeba ke elamba on eza normal eza ya faux na original na oyeba nga maison na oyeba pour bayaka na eloko ngo batika kango ba oyaka ngo finance oya a chango boy soko leli ndeti kaka donc ayebi ngo ezali original soko leli te ezali au moins vert ke neti mbongo ezala na kata bilamba ngala yebi ke o eza faux na ozo eza faux. Ok, voilà, maison de musique mingi, aujourd'hui aux des programmes à stade des Andérini. Et puis Bétélabiso, Makamba, passeport, Angola, tout. Pour d'abord, il y a stade des Andérini. Au béta na stade à Yamboka. Bon, au moni lobby, tant au Mukonzamo Kayaki, assesseur Ayaki, a eu beaucoup toujours démonté, instrument, nina binon, année prochaine. Ba projet ezali faut beta concert awa na salle to moni salle to beti wana place salle wana to beta na seleo eza na été ezala ba bakuta rebele ba sala ba bitumba ba biloko to bon nga na ebisi nga na beta salle wana te menga na senga ki na mukonza mboka na beta stade à Piacenza na bina kufuna beta stade à Piacenza pour ma solo vraiment donc bamona ke masole fani sûr que autant c'est fini na bifuna beta stade pour na niveau onga na zana ngo sikoyo eza niveau c'est mati donc yango na pesi vient na bika nsumo yimo ka bika maison na moni vraiment donc faut ya Luanda donc moni ke partout bazo bengisa ngai na ya beta bazo zela yango na baki funa beta na stade ya Piacenza sur na beta stade à Piacenza bon na okita Luanda na projet funa beta na Luanda après na robeta na Matadi après to robeta na Adolphe de Mingesi na Chetemba. Bon séjour à toi mon pote te dis mola na Angola biso pe karaté to za kuna na zinago de Makulusu pourquoi pas s'occuper maison bumoto mingiso na Angola to karaté biso ba wa David to za kuna alors tonto si ça na biso projet nayo projet d'avenir nayo ezanini on commence peut-être à disque il y a maison t'es quand même il faut que ça pas album l'album ce qu'on sortait album non album déjà bon mon avis déjà album les alliés et bimaki album ya les alliés Amelia welcome on a ça maman bana no beta makiwana na kisangala automate tout ça na question de payer sona déjà c'est bima déjà CD na ngizali ils ont la voiture c'est bima mais na joli na sala ngosiko ba clip ya monique to sola malumi masolon pa ya na DJ wana ou bien na sala ngo na ke na Paris na ke côté studio pour na sala tout ça l'album wana ya na vidéo clip ya kisangala Amelia tout ya nazo préparer na sala ba clip nango. Ok. Voilà. Alors, Namoni, trophée comme meilleur artiste, Nairobi, Namoni, diplôme, meilleure production. Meilleure production. Monique nazo travailler na ba hôtel nous c'est ça là, ba zo féliciter. Alors, prix haut va pas ce qu'on prend. Prix haut va pas ce qu'on prend. Prix haut Nino yo ezali le rôle à tout ça là qui concert ya patch en Ukraine. Où ezali bakomi awa patch en Ukraine. Ezali projet ngamla na créer yango pour tout ça la paix en Ukraine. Alors où ezali trophée ba pesingai pour la participation du concerto de patch en Ukraine. Yango oyo sikoyo
baye kopesa bakomi awa concerto pache de Ukraine meilleure production nazali meilleur on nasali production na Italie awa ba hôtel mingi salam et parce que ba musicien tout ba utaka na Paris balala na hôtel jamais balala na ndaka bato balala na hôtel banda na banda obengisa ba musicien na 2001 mboko baye ko remarquer que na koti ba mbongo na hôtel na ba production na zo sala nyondi meke grand-père bozaya olala na ndako nanga ou bien ba musicien nyonso bazala fire test balala na hôtel bango tout na bengisa bango ba yondo système pas du tout mboko baye ko remarquer na commune oyo baye ko remarquer na travailler na hôtel mingi na so monika na hôtel tout ça na zo kota na hôtel ba mo ba mona ba zo yamba ngapo bana ba production balala na hôtel jamais balala ndaka mutu ya on ba pèse ba ko reconnaître ali meilleur producteur mutu au produire meilleur donc nazali mutu liboso mutu akoya a na mutu ko lela te na lia kite mutu lobia alobake ba yambinga bien te bazola kana hôtel d'élite tala papi gena la na hôtel là il y a 4 hôtels 4 étoiles 4 étoiles en tout cas 4 étoiles tu fais ça la Sabine pour ne pas alali na 4 étoiles batu ba yo que papi gain alali na 4 étoiles roi David alali na 4 étoiles c'est hôtel mon roi bah c'est hôtel mon roi Dieu c'est la production maison pour moi en Italie en tout voilà alors pour tout dit ça il va souper zanini et puis sur le PC moi pour la beauté on va se pour on va mon quand même roi David au tourner boé ba mon quand même roi David le cas de la roi oya ba mon quand même roi David tout ça naie bon mais autres on va continuer le bas moi la beauté voilà mon lokolo moni ba kiwana to bwa kiwana lokolo za kosenga na sepela kina na ndi to landaka lokolo za kosenga lokolo soke sengi kozwa e kozwa papi gene lokolo zo senga mbongo lokolo zo senga likolo ezosenga sapato ezosenga sapato likolo ezosenga nzele lobi ya kisomo tosali bamindele babini lobi ya kisomo bato basepelaki ta basepeli na likolo eza kosenga mbala nsima turo oyo tokoinvite bato nyonso ya Milan oyo baprovince nyonso eza pe na stade ya Piacenza na mboka na bino so boza na motu oyo azolakisa nzela bazalaka pembeni na ye eza makambo ya chance na epoke ya motu vie na biso mpe eza makambo ya chance na epoke na ye alors tosanga na biso nyonso mpo makambo ekende liboso donc mbala nsima baproduction nyonso vie ndenge alobi akobenga mpe bapeti na ye oyo azalaka na bango atya bango ya contact ndenge ezalaka kaka bozwa bacharge mosusu bango mpe bazwa bacharge mosusu mpo makambo etambola bien nyonso eza kaka na lokumu babendana te ke bazala bokote na bango batika charge voilà donc minga koloba eza te natiki vie moko merci beaucoup David donc juste dans la Sabine que ça ka pipozenga mbote kisha mbongo pipozenga wana ya ngai ya motema kisha mbongo jongo kula boss voilà alors c'était juste pour vous montrer que on était venus ensemble avec Roi David pesa ba to mbote et puis le basoka aussi ça nous bon na pesi vraiment ba fanatique toi maison balali émission oyo papier na landi émission bato nyonso bazalaka pembe na maison en tout cas bokozala jamais déçu concert oyo ndenge eleki ezali te ke bato nde bazokolobelaka yo mbongo kaka ye abimisaka mbongo batredichese me bambongo na ye concert eleki bomoni publicité ya banque batricot topesi batricot nansi topesi batricot ezali banque moto a soutenir biso na commune ya Piacenza salle gratuit donc nazo retrouver na nga bien bozala te ke meso betaka ba concert makamtu nazo pesa ka ba mbote na opesa mbote na mama président bienvenue Mvwedi mama na biso mtasi ya ndako ye moto asimbi mama solo côté motema maison mama bienvenue Mvwedi bon naye kopesa su mbote na mama Bokilo na ville 900 Georges mama SP na mobali na ye maître Tigre bozangaka te bino napesi bino bambote naye kopesa mama Isabelle Senga na Luanda napesi yo mbote naye kopesa bonanga Bodrique
na Luanda na pesi mbote na yeko pesa Dianson Paul na kimpese ya na ngai pasteur Dianson Paul na kimpese na pesi mbote Jolie na pesi mbote na Boma na yeko pesa na yeko pesa tabu ya lelo na Matadi na pesi tous les basapeurs nyonso na Matadi na pesi mbote Karaté maison zoya bino tubo zala calme basapeur tubo omona ba forma sika mikolo maison zola takaka ba Viviane o ezali baso ba biloko na lati za Viviane na yeko pesa susu mbote na Lili na pesi mbote famille mvwidi bango na pesi mbote yuyu na pesi mbote na yeko pesa danseuse na ngaza kuna falon na pesi mbote ayinde said vo chegar Angola fafa mukadi vo chegar Angola na yeko pesa mama Maya na Lausanne na pesi mbote yangwana mama Maya na pesi mbote na Lausanne na pesi mbote na yeko pesa mbote lisusu na Marta na Perugia na pesi mbote Man Pedro na Luanda na pesi mbote na bosanité pasteur Makila yo continuer kaka mabondeli en tout cas zucha mabondo bi maison et stade wane rotonda na yo pesa mbote susu na bosanité na yo pesa Biga Chumbo grand producteur Biga Chumbo maison Bomato Kalaté Masolo ndengo lobi na ngai maison eloko wana osali orobeta yango na asile tozo ya Luanda déjà eza ya koyinda déjà batu baza kobenga déjà boya Luanda kana roi David donc nde tozali tozana masolo torobeta na Luanda tozana ba tournoi tozala na roi David donc ba fanatique to maison bozala jamais déci na pesi mino tumbote na yo pesa détol na pesi mbote diko na pesi mbote. Alors ba dédicace na ngai yango yo naza su na mi ya olobate o ba yoki ba kombote en tout cas na pesi leki na nga Willy na Luanda Willy Mavemba na Luanda na yo pesa Dona Mavemba na Luanda na bosanité général Bento na Luanda ayindo said vo chegar Angola na ebiki ozozelanga déjà na Angola na zoya tozozela ndenge ambassadeur Atriche na bisalobi passeport na ngai déjà eza déjà prêt ezozanga mutu ayo mutu soka ke Luanda akoya nango na ozwa passeport na ngai mais na ebita bi na nga ke na salaki demande ya passeport na ngai kosila ya normal abi ndenge nazali na souci mingi na pesi susu papi ba condoléance mingi na vie na ngai papa na ngai oyo na kolela wana et papa ki amonga na mateta naza mwana fani na Kasavubu na Eyala nazalaki muke nazali papa ki amonga na mateta donc na pesi ba famille nyonso famille ya ba papa ki amonga na mateta ba roli ba mingitu baza kuna na Belgique mama na biso ya mosi ya papa ki amonga na mateta nazali na problème ya passeport soki problème ya passeport te na dai wana ngafuna kita donc yango na pesi ba les condoléances mingi na ba famille nyonso ya papa na pesi lisusu mbote lisusu ya suka na ba famille ya général de Fao na pesi ba mbote lisusu ya famille ya général de Fao nazoya wana nazoya Kisasa na osala tournoi nazosala na kokoma naza na enveloppe moko na sali privé pona ba famille ya général de Fao po na matanga ya général de Fao nasalaki awa na Italie mama pasteur azalaki wana ye aya ko soutenir ngai pona matanga wana ya général de Fao tosi sana biso mbote na ba famille nyonso ba bon yambi biso awa na Italie na Piacenza en tout cas
per fare una preghiera di Gesù insieme con noi. Va pastore? Buonasera a tutti, la pastora Catherine Yain, abito a Castelvetro, è mio figlio, è mio fedele che piace la musica, fa l'artista, no? Prossimamente la chiesa prende in mano e facciamo, no? Per la preghiera, perché già a Piacenza tutte le chiese ogni lunedì pregano, tutti i pastori, tutte le chiese si incontrano per pregare per la pace del mondo, dell'Ucraina, per tutti. Amen. Allora, possiamo alzarci in piedi? Sì. L'obiettivo è per la pace e noi sappiamo che senza pace non si va altrove e noi tutti lo stiamo cercando nelle famiglie, negli ospedali, nelle prigioni, ognuno nella mente, nel suo interna sta cercando questa pace, ma noi sappiamo, forse voi siete musulmani, no? Ma conosco solo, ho amici musulmani, e se tanti ci capiamo, perché la pace è unica, quando c'è la pace c'è benessere e siamo tutti contenti. Ringrazieremo prima il nostro Dio che ci ha creati, per noi che crediamo che c'è qualcuno che è più superiore di noi, vero? Che ci dà la possibilità di essere intelligenti e saggi per adempiere ogni cosa. Perciò mi sono permessa di venire, perché non è un peccato che un parroco, un pastore partecipa a queste cose, perché l'obiettivo è la pace. Amen. Perciò diciamo grazie per voi tutti, soprattutto perché la musica è molto forte, mi voglio ballare, ma non è per il canto religioso per ballare. Ecco. Ringraziamo Dio per voi che ogni volta con Bumato organizzate queste cose. Fa la seconda volta che vengo, sempre per la pace, sempre per unire le persone, ma peccato che tanti non vengano. Prossimamente dovete passare casa per casa per chiamare le persone, così tanti saranno in mezzo a voi, perché il pensiero è buono di essere insieme, senza diversità. Questo è buono. Preghiamo. Signore, noi vogliamo soltanto dirti grazie, perché hai permesso che viviamo. Fra di noi questa mattina tanti sono negli ospedali, con questo momento che sappiamo noi tutti, ma ad ognuno di noi ha dato la possibilità di rialzarsi, vedere la moglie, vedere il marito, vedere il fratello, vedere tutte queste persone. Hai permesso che noi siamo qua in un solo obiettivo, perché tu Gesù hai detto che non dà la pace come il mondo dà, ma tu dà la pace secondo il tuo. Questi figlioli di diverse religioni, perché sei tu che li hai creati, hanno organizzato questo momento per la pace. L'obiettivo è la pace per ogni famiglia e per questi paesi laddove ancora ci sono bambini, donne, anziani, padri, madri che piangono per questa pace. Signore, noi ti rivolgiamo insieme ad un cuore sincero. Noi siamo contenti, ma loro piangono. Noi cantiamo, ma loro non cantano. Noi parliamo, ma loro non hanno la possibilità. Noi siamo insieme, ma loro sono nei bunker, nella terra, nelle case distrutte. Ma tu sei il solo che può portare attraverso questo momento di questa gioia, di questa oggettività di pace, trasmettere lo Spirito Santo di Dio a loro, all'Ucraina, dappertutto, a ogni paese, Signore. Allora ti chiedo soltanto di benedire ognuno di noi e benedire soprattutto il sindaco di Piacenza
et toutes les autorités de Piacenza, non soltanto per Piacenza, ma dell'Italia, e altrove ogni autorità è che questa organizzazione di pace possa influire, Signore, ogni cuore, ogni casa, ogni persona, ogni luogo, ogni continente. Nel nome di Gesù, nostro Signore, obrigado. Amen. Amen. No. Questo medaglia venuto da lontano, veramente, questa è la bandiera dell'Ucraina, non è la bandiera dell'Italia, no. Allora, il professor Wassef, il professor Wassef. Si ricordo. Buono. Allora, maestro Pietro! Eccola Pietro, professoressa Pietro. C'est Anis. Ah, je m'en mets même. Anis. Allora devo dare a Roi David, e qua Roi David. Oh, il bravo cantante, famoso che è morto. A nostra giornaliste viene dalla Francia, ha girato tutto il mondo, era a Marocco, Lagos, oggi a noi a Piacenza, prima volta a Piacenza, veramente complimenti, ha detto che viene a vedere Piacenza. Bocca che tieni a voi, bocca che tieni. Ti metto io adesso. Adesso consegniamo la medaglia al famoso cantante Pomato. Grazie. Un applauso per il Pomato. Adesso manca la la nostra batterista Guassa. Poi cantato andiamo a vedere son. Allora, salam everyone, Merci, thank you very much. Tout le monde est bougé. Merci. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera kobondelo zongisa bolingo oyo esilaki te. Baron Mbala Sandrine Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo André Nsumu. Lelo yokeyo chéri ya mama ande nani alula yote Rosa di Rosa. Nani alula yote na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Marc Makalazo, professeur. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Gina Kiakou na Paris, Nies Maïteus na Paris. nani alula yote Germain Mampuya. nani alula yote na kitoko na yo na
nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi astre ya mama Ambrogeni Dikengele Elemba la Légion de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi astre ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mosé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich Chabali Manuel Mac Gisèle Nyengetan Karine Yengaboule Mwana Paris Chifa Kamba di Malela Ado Senga di Sengomoka Edoziola na Suisse Patrick Luzolo de Genève Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe mokonzi Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe mokonzi Jimé Chapa de Paris Antonio de Mavakala Lando Kunga de Jena Spanion Dombassi Géo Kisunga de Génie Taziro Tazimambo